Tango na yeko kende Goma, na yeko zonga lisusu na Kinshasa na bandaki mosala ya Nzambe na Mbudi. Na bandi mosala ya Nzambe nazokuta ni sabato. Me koma kitango moko place ya mbongo ya kofuta bisika tozalaki kosambela ezalaki te. Na yeko lukaye na ebisi eke no tala na bandaki awa mosala ya Nzambe me nazwi ba difficulté ebele. Aibsinga d'ailleurs ngape naza wana ba instrument na kotia yoza la pasteur ya église tozo luka isika ya kotia église yaka oza la isika nanga. Et puis aibsa kingake azo sala orphelinat mais à côté yangana za la cordon ya orphelinat wana. Il paraît que ya ebisa ki batuke akende ki este azo ki ba orphelin ya ki na bango awa na Kinshasa. Makambo ya boye ndesika nzamba pambola bato ba contribuer kapona banda. Amen. Kosali sabana oyo na moment oyo bato bazokufa na este. Très bien. Ba papa bazokufa bana bazotikala bango moko. Ba mama bazokufa bana bazotikala bango moko. Siko charge ya bana na nyonso. Concernant bana oyo toyena bango ba jeune o bolanda bango par rapport ne bazoloba bazaba na moko bango moko ba ko expliquer comment tozui bango baza tozolinga to sala awa na kati ya na Kinshasa awa to sala centre ya formation. Très bien. Vidéo oyo bolandi soki naye vraiment na télé kolobasiri yango parce que mutu oyo tokutana kinaye esika ya mama moko mosali ya Nzambe mama Max azalaka na lemba nde akutanisa kinga na moto oyo na yebike mosali ya Nzambe tuzalaki kosambela na esika moko tango na ye na wana ezalaki tango na ye Kinshasa na 2019 puis ayebisinga jour mususu toza na salon isinga keno fanda awa tozozwa yo image nazotindela yango mutu moko aza na États-Unis alingi a soutenir nga aza partenaire nanga a soutenir nga pona silisa ko sala orphelinat. Moi je savais que azotinda yango esika ya moto wana et na ekondima pe kosala na image wana ke yende ayaki na biso na Kinshasa tozalaki deux personnes wana azupe mwana moko ya mobile azosola pe kaka Kiswahili moko ya ndengo wana atie ke yende na biso na Kinshasa na ye liboso ya bana Nzambe nyonso kosenga d'abord bolimbisi parce que je ne peux pas servir Dieu na lokuta. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku,
un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme, comme d'habitude, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous précisons que nous sommes en train d'émettre à partir de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, une mention spéciale, nous allons recevoir par rapport à une émission dossier, comme d'habitude, nous avons toujours abordé. Et comme vous le savez, nous allons commencer par la fondation Ndele au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous avez besoin de soutenir les orphelins, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons en images et on se retrouve juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, à vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kusunga. Fondation Alain Ndele na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato wana mitema malamu, to wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Ndele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Tout le plaisir est les nôtres. Vous avez suivi les images. Alors je crois que pour tous ceux qui auront besoin d'entrer en contact avec Toronto City, n'hésitez surtout pas. Je crois que vous pouvez contacter les numéros qui vous a été proposé et vous allez vraiment discuter avec le responsable. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un frère que nous allons découvrir tous ensemble. Azanani, Aoutiwapi, P, Nini Oyo, Amemeli Bisso. Mais avant tout, je crois que nous allons suivre un extrait. Il y a une vidéo. Oyo Bolantolanda Awa. Toyeba, vidéo Oyo. Izalaki na circonstance. Nini. Vidéo Oyo. Nani. Asalaki Yango. Et ça va nous permettre de découvrir encore comment est-ce que les fous sont en train de manigations léger pour enfin piller les enfants de Dieu. C'est-à-dire que Moutou, Alali Alamou qui a bingi Moutou, Atali Etanaye, Aluki a utilisé, pas dans un bon sens, mais dans un sens pour nuire, pour salir Moutouana, alors que Moutouana Salaki et le Congo, ils allaient qui n'a idée Moussousou.
makambo ya boye nde sika nzamba pambola bato ba contribuer pour na bada. Amen. Ko salisa bana oyo na moment oyo bato bazokufa na este. Très bien. Ba papa bazokufa bana bazotikala bango moko. Ba mama bazokufa bana bazotikala bango moko. Siko charge ya bana na nyonso. Yokoya tanto pa ba mama moko bazana ba possibilité te. So tant ba robakisama charge zo koma place akola les ate, place ya kovanda ezate, place makambebele ezate, bazali banda. Chantier est stylité, pourquoi manque en possibilité. Possibilité ça vraiment moukier. Moi mon tinda moi so to tiniem so to moi batu o baza na bozui pour na kosalisa bana wana bazo sunga bisote. Fallait ko sunga par rapport ya bana wana. Mama papa zo na biso. Chantier yango ezotala wana moukier oyo bande comme so ba contribuer ndesika to sukeli wana. Mais le problème est que les bandes bazana on libanda. Ba malili ne langa oyo ezobeta bana tozana 7 personnes bazobela. Oui. O bazobela par rapport ya malili ba climat oyo frappé bato. Ya ba grippe ba mezo frappé bato ya mambebele ezo frappé bana moi possibilité tozana ngo. Bon c'est na bana oyo toyena bango ba jeune o bolanda bango par rapport ne bazoloba bazaba na moko bango moko ba ko expliquer comment tozu bango baza tozolinga to sala awa na kati ya na Kinshasa awa. C'est le centre de formation. Très bien. Parce que centre de formation, Bible but est elangeza munene basali bazamuke. Merci. Na niveau ya bana wana, tozolinga ko sala orphelinat na kata Kinshasa. Pour to vendre ça, tozo sala centre de formation. Bazo koma ba serviteur de Dieu. Na ba grâce na bango tozo former bango ko lakisa bango nzela nzambe. Pour lobby pe bango ba former ba o bazamike to tiki kuna. Yango na ba niveau ya ba âge na bango ne tozo ya na bango na kata Kinshasa. Bo tala bango nde ba koloba. Nde bazoya awa koya awa bango pe bakufeli ba papa na ba mama bazate ba papa bazate na se akoyoye kola ko saila nzambe ba oya basi to lakisa bango ba couper couture misala ya maboko par rapport ya ko sala pour que lobby bazala batu oyo ko senga te même misala wana esunga bango mais problème na biso ezani na kati wana tozana garantie te. C'est un problème à garantie. Au Taliban, on est bazoloba. Tout un problème ya. Et comment qui est belé, bagueur, bana batikala ki ba ofelende, prophète aya ki kuna sali ofelina kuna. Malgré esili na noté, eza chantier. Toyebi ke nzambe oyo aosalela ye akosunga ke ofelina wana ekosila. Amen. Et tozali susu biso awa na Kinshasa pe. Bazo préparer selon les prophètes à l'objet que bazo saler la biso moi ici comme kolokola internat pour na former des jeunes serviteurs pour bako défendre le royaume de Dieu. Merci beaucoup. Et logo ni okolo bana bato bazo landa yo ba mama bazana poto bazana Paris bazana Afrique na ba Côte d'Ivoire na ba Nigeria partout dans le monde ni oko expliquer bango pour na moya soutien ko soutenir ba orphelin oyo bazana est pena ba oyo tozo kicha awa eloko nini okiko yebisa bango. Vraiment eza initiative moko malamu oyo nzambe a révélé mosali na ye pour ya kosala yango. La Bible dit religion pure et sa tâche c'est celle de se souvenir des orphelins et des veuves. Lokola nzambe a révélé mosali na ye que ayati na esika oyo bato ebele bakoko koma te bato ebele bazosuka awa kaka baza na besoin kaka ya kokende bapoto me ya komiti kuna soki moto ana capacité ya kosoutenir ke mosala oyo ekende liboso vraiment nzamba kozanga te ko bénir moto oyo aza na capacité ya kosoutenir na najua ba mama yetu wengine biko Bulaya ba mama yetu ya este najua mko natufata kama kabisa Mungu anababariki munataka kusapoti hii huduma ya mtumishi wa Mungu Nabii Pasi vraiment aider pour que ba oyo pe bande komosusu batika likuna soki bango pe bakokoma parce que awa boye premier tour to yaki 5 personnes etikali ba mosusu baza kuna et tikali après près ba 12 personnes soki ke bino bokoko soutenir na oyo pe prophète akosala de façon que transport na bino ebimisa wana bandeko ekomisa bango awa ça serait bien pour la gloire de Dieu et puis logement na biso kolia na biso soki nyonso ezaka esika ya prophète Pasi et kozala moi pasi mingi parce que azape kaka moto mais soki bino bokolinga ko soutenir Zambe akotika bino te. Merci beaucoup. Na zona posa ndeko loba lingala pe parce que loba ngope. OK? A expliquer pe na lingala po bato bazali. Soki akokota Kiswahili ezaka po bato pe bazaba Swahili ba comprendre que ndeko na bango. Frère Joël okolo banini pona ba mama
oyo baza wana mpona soutenir bino nombre boye d'abord oyo batikali pe libanda. Ndeko Mbote. Oui, bonjour papa. Bandeko bazolanda biso ozali c'est pour la première fois tu yamba na nouvelle tendance télévision. Bandeko ba iba quand même ozali nani pe osala kanini. Oui, comme on a prophète Daniel Assoumani, naza mosali ya Nzambe. Nauti na Goma, mais naza wana Kinshasa pour la mission ya Nzambe na yaki kosala mosala ya Nzambe na Kinshasa. OK, ndeko prophète Daniel ozali mosali na Nzambe outi Goma. Na Goma wando fanda côté nini? Bon, na sala ki émission moko na chaîne moko na lobaki po ya moto oyo ya nasana émission na kolo banano esika nazalaki kofanda na Goma sikoyo te. Yeso ki alobiki azwaki nga na Goma, aloba esika oyo azwaki nga. Na oko yebisa bino ba journaliste mais ye na kolobanano yango na média te parce que akozwa yango pe kaka mbala moko wake a utiliser le yango. Alors vidéo toti olanda awa oki koyebisa biso nanu bokutana ki ndenge nini eloko nini esala manki elekaki. Merci beaucoup papa. Vidéo oyo bolandi soki na ye vraiment na télé kolobasiri yango parce que mutu oyo tokutana ki na ye esika ya mama moko mosali ya Nzambe mama Marthe azalaka na Lemba nde akutanisa kinga na moto oyo na yebike mosali ya Nzambe tuzalaki kosambela na esika moko tango na ye na wana ezalaki tango na ye Kinshasa na 2019 tango na ye kokende Goma na ye kozonga lisusu na Kinshasa na bandaki mosala ya Nzambe na Mbudi na bandi mosala ya Nzambe nazokutanisa bato mais koma kitango moko place ya mbongo ya kofuta bisika tozalaki kosambela ezalaki te na ye koluka ye na yebisi ye ke no tala na bandaki awa mosala ya Nzambe mais nazwi ba difficulté ebele ayebisi nga d'ailleurs nga pe naza wana ba instrument na kotia yo ozala pasteur ya église tozoluka esika ya kotia église yaka ozala esika nanga ndenge tozalaki na ye sika na ye na fandaki j'avais vu beaucoup de choses et puis ayebisaki nga ke azosala orphelinat mais akoti yanga nazala cordon ya orphelinat wana. Il paraît que ya ebisa ki batuke akende ki este azwaki ba orphelin ayaki na bango awa na Kinshasa. Et puis ayebisinga jour mususu toza na salon isinga ke no fanda awa tozozwa yo image nazotindela yango mutu moko aza na États-Unis alingi ya soutenir nga aza partenaire nanga a soutenir nga pona silisa ko sala orphelinat. Moi je savais que azotinda yango esika ya moto wana. Et na ye kondima pe kosala na ye image wana ke yende ayaki na biso na Kinshasa tozalaki deux personnes wana azwi pe mwana moko ya mobile azosola pe kaka Kiswahili moko ya ndengo wana atie ke yende na biso na Kinshasa awa. Et après mission nzoka ye azwi yango aye kotia yango na chaîne moko télévisée chaîne moko ya YouTube. Chaîne na ye te mais chaîne moko kaka batea ka ba chaîne chrétienne donc ya YouTube ya mama moko aza na poto. Ngape na yebi na ngate mukolo mosusu Dieu a mis la parole dans ma bouche na kende kote ya yango na sololi na bato ba bisinga no chaîne moko ezawa batea kana na internet na ye na chaîne wana po ya kote ya na lekisi matea na nga esali kaka 2 heures du taba na moni bakangi yango na ye kotuna bokangi matea na nga pourquoi nde bazo esanga ke no yo ozalaki na prophète Pachi bino na yende boyaki awa na Kinshasa mais okimiye abengi biso awa yebisi biso ke ozo envier ye bivi na ye yango wana mais ce n'est pas ça. Moi je ma famille ici même bandeko nanga baza awa na Kinshasa nga na yeki na ete soki na bimi esika na ye par rapport ya makambo oyo nga moko na constata que je suis pas venu ici pour na étaler makambo ya bato mais nga na ye na nga kote aloba Nzambe nazalaki esika na ye te ye pe ayaki na nga te. Oh non, vidéo yango batalisi nga vidéo ici il m'a demandé que asala yango pour que atindela mutu moko na États-Unis nzoka ayaki na ngonde na média awa. Donc il faut comprendre très bien prophète Daniel. S'il faut comprendre très bien ezali que ye a joué ça que na vidéo wana pona tina na ko sala ke ebasunga ba pesa ye mbongo pour que azwa orphelinat. Et puis bazala ki kopesa ye mbongo des fois même il me donnait le téléphone à solola na bato mosusu ayisi bango kino ndima ke oza cordon ya orphelinat toza na bana awa ceci c'est pour cela que je me suis senti coupable ya masumu oyo nga na salaki
Na ye liboso ya bana nzambe nyonso kosenga d'abord bolimbisi. Parce que je ne peux pas servir Dieu na lokuta. Na ye ayebisa azopesa nga telefone ndima makambo oyo na bakokesa yo ndima. Enga pe na ondima moto mosusu azantango mosusu na poto ayebi pe Kiswahili apesi nga na ye alobi non ozande kona biso oui oui toyaki na bango totiki ba ofele mosusu sengi kuna tozawa nazondima babiloko wana mosusu pe bazopesa ka ye bambongo na ebite nde comment est-ce qu'il gérait mbongo ya zalaki kozwa mais natika likomona ofelina te atika lipe kokoma na Goma te bana ya nzambe bazopesa bambongo na bango tango mosusu moto se privé atika kolia me ayoki pasi ya kosunga ba ofele lokola Bible lobi na psaume 41 ke ere mutu oyo nyonso asungaka bato oyo bazangi nzambe asekuriraka ye na danger mutu azokanisa ke azosunga bato oyo bazangi me nzoka azopesa yango nde mutu moko akende kosala yango ba enfer na ye et namoni ke je ne peux pas garder ça, je ne peux pas demeurer à prêcher la parole parce que eza ba chaîne mosusu oyo nazoteya même bato mosusu bazobenganga prophète mais biso tomona ki yo ke mutu moko boyende ayaki na yo boye ceci cela. Et voilà pourquoi j'avais amené même mes frères na ba chaîne mosusu pour ya ko témoigner ce qui moto ndekwana parce que je m'excuse ya ko benga ye frère wana soki alobi ke aya lisusu na média ki akoloba et là maintenant je vais amener les caméras même eska ya papa nanga soki bokozala disponible à témoigner. Et ayebisanga ke azwaki nga na Goma na commune nini na quartier nini. Na yebi Goma eza soki Birere, soki nani Virunga, soki na Katoi, soki na Ndosho, soki Keshero, ayebisa bisika oyo ye azwaki nga na Goma. Et puis nga na kopesa bino numéro ya bandeko nanga ya famille nanga na Goma, ya famille nanga oyo baza na Kisangani, na famille nanga oyo baza wa na Kinshasa. Donc et la personne, il a fait ça pour je peux utiliser les termes faciles, escroquer bana ya nzambe. Et moi aussi, je suis participé à l'escroquerie là. Voilà pourquoi. Bien que tu ne t'es pas retrouvé. Bien que je. Utilisé oui, oui. Ce qui nga na leki na média papa Alain, exactement seulement parce que na se retrouva quitté. Mais surtout parce que tu t'es rendu. Na se senti coupable ya. Na se senti coupable ya mabe wana. Zamba yebisi biso ke bolata na loketo na bino sentir oyo vérité. Je ne peux pas demeurer en train de prêcher les gens. Nga mission nanga eza sur la eschatologie, eza sur la repentance. Na tia batu ke Jésus-Christ a ozonga. Comment na kote ya batu ba mi préparer Jésus a ozonga benga na kati ya lokuta moko boye. Batu moko parce que image wana tilelo ezoleka. Batu moko bazota la image wana bazoyoka mawatango mosu tilelo eza batu oyo baotina ka bambongo. Bayebi ke bauta kikozwa ba ofele moko na Goma bazana bango awa. Même moto wana tika likokoma Goma te. Siko ndeko wana iza ndeko nani? Bomoni ye na image wana prophète Pachi Bomolo. Menga na ebi nga na tango na ko benga ye frère parce que ça c'est jouer avec les choses de Dieu. Mon père m'a toujours dit que on ne se manque pas de Dieu. À tout moment, je ne comprenais pas, après ma kambouana nazala, qui sont qui n'a pas nana papa nanga, il me dit toujours, Daniel, sers ton Dieu en vérité. Sers ton Dieu en vérité. Oh, mais pourquoi papa me dit toujours ces choses? Peut-être Zambazo utilisé, et là, quand les amis qui côté anga mal à l'aise, pourquoi Zoï Sanga Kakabo? C'est que il fallait na loba ilo koyo. Je me sentais coupable. Il y a les kambouana. Na kosa la Nzambe était na kati ya mélange. D'accord, merci beaucoup. Je crois quand même le même frère, nous l'avons retrouvé, je crois, il n'y a pas très longtemps. Dans le dossier Moko Izaki cité Awa. On va suivre quand même encore une vidéo. Il y a Ndeko. Pachi Bomolo. Ndeko Pachi Bomolo. J'ai été contacté par plusieurs personnes pour ce qui concerne ces frères qui sont en train de piller. Ou à détruire les âmes. Ou à escroquer Nzambe. Aujourd'hui, ce n'est que peut-être une confirmation encore OEE, mais du moins, moi j'ai été contacté depuis longtemps. On va suivre une vidéo où Azwaki Ndeko Nabiso Jemima, Azali influenceuse, n'est quoi ça sur TikTok, ou Andewalanda moi mingi mingi, ou Kobimisa Ndeko, ou Kendeko, Azali na Molili, à Kota Boy. On va suivre une vidéo où il est kaki, na émission pour na tina na kosala loko les ali prophétie. Zoka Ndeko, o makambu to lobi awa.
eza makambo ya lokuta. On va suivre quand même la condenser. O asala ki pona ndeko Jemima, pena o bandeko Jemima ba répondra qui est pour plus de lumière pe e bana resonga biso suivant. Na bandi ko bondela Zamba talisinga bilongi ya ba fi 4 balekanga na ba réseaux sociaux baza ba star ya TikTok ba fi 4 ya Congo abisinga bi omoni réseaux sociaux oyo monde oyo ya TikTok e komi ko pengwisa bato ebele Zamba bani bisanga talanga mo bakei na moni bakati si fleuve Congo bakena ngambo Brazzaville mais na moni tango bakati si bakena ngambo Brazzaville na moni moko la nanga très bien mais na kati manga na bani kolongola ba poso nabi oh, mais mango zaki mobesu noir mais pourquoi bazolongola ba poso nango Zamba ebisinga bi nazolo ba mingi na fi oyo na moni longi na ye abi oui abi nazolo ba mingi na ye parce que abonde la makasi akende kosala repentance nazalaka mwindu na kokola na ye mais tonga wana azwaki ezaki tonga ya batan parce que a changé le poso akoma pembe mais na sima nango semence moko ya se wana batami emema ina kufa sora luki Nzambe te le problème ezali déjà zelo konga la monaki na buto faut Nzambe bible bi azamo la moto te po kosa azamo la moto te éviter nazo éviter beaucoup na page na TikTok ou bien na page na bino na tindela yo yango na tindela na pesa colochen akocha na page na ye quoi parce que nazo sala ngo par rapport kaka émission salami mais par rapport que ngamoko conscience nanga na Nzambe azali kolo azo comprendre que naza vraiment innocent na mamba kombo ya Brazzaville mais na moni tango bakati si bakena ngamba Brazzaville na moni moko la nanga très bien nazolo ba mingi na fi oyo na moni longi na ye abi oui abi nazolo ba mingi na ye voilà prophète obozomo na uti koloba makambo yo bayambaki na émission d'après ba révélation na ye alobi Nzambe alakisi ye ba tiktokers oyo baza na misala molili ba tiktokers oyo baza na misala ya mabe ba o baza na batakisi d'après révélation na ye atangi ba kombo ba tiktokers oyo baza na misala ya mabe atangi na kombo ya Jemima Kokonzoni na kati ke aza muta misala mabe aza na bakisi tatati tatata tant famille Kokonzoni bamoni émission bongo et sali bango bien te comment se fait-il moi na bango ba sali réputation na ye comment prophète olobake moi na biso aza na bakisi aza muta misala mabe nde pour ça qui famille Kokonzoni ba poursuivre prophète wana na ba poursuite o ba sali ba ko bimisa adresse ya prophète wana place avandaka numéro ya téléphone na ye na ba élément nyonso ya identité na ye prophète awanganya bino ezanga ite mutaba to sa makambo wana eza présentateur ya émission ba juste ba bimisi identité adresse numéro de téléphone ya présentateur ya émission ya émission awangani o eza prophète anane mutu aloba to sa la bongo alors na minute oyo makambo ekomaki grave okanisa mutu eza eloko ya mabe prophète ana sengi bolimbisanga ba manipulaki biso de aye kotinda ba voice donc ba voice oyo nazo chango boyoka ye mo makambo lobi que non lokwa ali reza boye nazo sala vidéo déjà pona démentir makambo nyonso na lobi eza ngo lokuta Jemima Kokonzoni azani na kisité donc nazo sala vidéo boye bisanga na chango na page nini na publier ngo wapi pona démentir boyo ka voice oyo ya ye moko prophète ana sima tozo zonga éviter nazo éviter beaucoup na page na TikTok ou bien na page na bino na tindela yo yango na tindela na pesa colochen akocha ngo na page na ye quoi parce que
nazosala yango par rapport kaka émission salami mais par rapport ke nga moko conscience nanga na nzambe aza likolo azo comprendre que naza vraiment innocent na mamba kombo ya la fille Jemima, c'est ça. J'espère que boyoki moi extrait ya voice pour makamu mingi et solo mama ki na téléphone mais o ezaka ba voice ba extrait. Donc na minute oyo dans quelques heures bomo na vidéo e moko prophète wana oyo alobaki makamu na e kenzamba la kisi ke Jemima ko konzo na za kisi ye moko akoya ko démentir bozomona dans quelques minutes seulement ou dans quelques heures nazo zo vidéo wana nazo balancer pour ye moko abi nazo démentir. Voyez. Et puis non seulement qu'on démentir, bakozonga lisusu na le même chaîne wana wa sala ki émission, kaka esika moko na le même présentateur, ba sala émission mususu pour ba démentir bango mo makambu o ba sala ki. Et puis émission liboso bango mo ba supprimer ngo ata batindelo bino ba lien bo mona ngo lisusu te. Par là na ngana loba ba prophète ebele kala ezalaki bato mukilinde bande ko décevoir bato. Mais mikolo e commandé basala nzambe neni bakomi ko décevoir bato. Oyo kakuna komi o Jean Branham plus que Dieu. O mususu kuna koma na ye mutu ya kopente. O mususu kuna akoma na ye mutakala. Na mboka na biso to makambo ebele. O ba prophète sengela bolandela. Eli asakola ki pona social. Abaki lobi kaka na tongo. Sakombi sakombi ya masango et comme à 200 francs. Bato ba chaki temba efsa bango boche tembe boko mona ngo me boko lia te lobi pe biloko kiti. Ba prophète abongo bazana na Congo te. Prophétie na Congo ezaka sur ba vie privée ya batu sur ba vie ya batu. C'est pas bon. Ta siko yo moko omi humilié tant siko vidéo na ozo démentir que non. Bato bandima ki oton obi nzambe mutalaki singa nazomona zamba zo laksanga ezana mona mwasi mwa tiktokers asa pembe akatsaki na Brazzaville akendaki be makambo lobi o affirmer que eza ya solo après yo moko oyo démentir non ezango makambo lokuta azani na kisite bon mando momo au fond li ba porte c'est pas bon depuis vous sale émission Daddy Michel wana sel ma bena sel émission yo li boma pasteur nana tinda ki yo la mukosa la émission ba komba bana bato nana tinda ki yo Nana tinda kiyo, otie photo na yé na miniature na autorisation nani. Ya famille na biso, bosaka na bosaka na pas biso bosuka. Bosuka mabene ebisi bino. Bosuka. Bosuka mabene ya na lobi chaîne na bino na fikini e kangama. To beta gazon. OK. Bon courage. Donc il faut mieux placer bien au salle la émission yo ba c'est l'émission yo anani yo zanani na TikTok bolongole bozongi su yo zanani yo liboma wana nyena mutu fo pasteur nyama wana nyena mutu bolongole émission wana lokwa bolongole bolaxi biso ke ba gang biso sko to laxabino to lakisabino obiso to zali biso likoloni nzambe na se l'état to yeba la biso na bino lokwa bino mima mwana bino bo sumbaki bo botaki oyenoka na tongo sifo tango no tiela miniature njo finga to yeba na bino boma boma na mitu na bino nini ezwa bino bebi mitu yo pasteur yo osambwa yo pendane mutali boso yo pasteur yo no futa masumu biso to yiba ngote yo ngape na ndakuno ndi na yebi mampu yo ndi na yebi so to jio to zo mwasi nawo yo pasteur yo faux pasteur a moyibi ya lokuta escroc ya mito ngasko na ofinga ofunda ngapa nzambe funda ngasko pa nzambe so a vrai pasteur yo lokola bolobi bo longola émission ana te c'est là ce comme on a 51 émissions 10 000 émissions et puis ba yo kanga yo en pleine église na ndaku na yo so tete mbeto beta lokwa yo lobi o longola émission ana te yo sambo lokwa mbonga kalotambo na Kishasa te oko sambo lokwa mbonga ngala internet ezo kitoko ba miniature nyonso bandozaka yo zesko ngasko na fongola ba mwana biso yo sikoyo o leka partout na ba chaîne nyonso ya Kishasa oyoki on a problème na mutu baby mutu pasteur donc yo longo l'émission te ba Michel a salé bino émission bino wa mieux placé avec sa réputation batou on la yo la muke okoyo na chaîne on dit ko kosi la ba makambu on va que longo l'émission te bolongo émission te papa ngana ebisino ke bino bolongo l'émission ana lo baka bino bo ba leta bo ba nzambi bolongo l'émission ana to beta okolongo l'émission faux pasteur olongo lango sinon de na moi sinon na bana ba kota la miniature wanga na oyebiso o sepela oko sepela oko zoya yo zelo lapa
Le même frère, Ototi Olanda Awa, il s'est arrangé pour natina na kosenga na bandeko batindela ye ba billet, batisombela ye billet, ba pesa mbongo ya séjour qui azali ko se rendre na Goma. À Goma, c'était pour quel but? C'était tout simplement visiter ba victime, visiter ba orphelin o ya guerre, o ba bungisa ba boti na bango pendant ba moment ya guerre, ba bungisa bandeko na bango na ba moment difficile pour permettre bango ba na kosunga bango. Akosunga bango na sens nini? Komemela bango elamba, biloko akolia, biloko ebele pour permettre bandeko wana ba quand même contenir. Le frère s'est dit tango akei Goma, malgré ba image ya Goma yango pe totikal pe komona te. Akei Goma, kokoma na Goma, aye kozonga na Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, c'est là où il va maintenant réaliser une émission. Pardon, Nakatiote, akei Goma soki olobi bongo c'est trop dit parce que akoma na Goma mukolo moko te. Atika likokoma na Goma te, akende ki na Goma afanda ki wapi? Afanda ki na quartier nini? Na nzela nini? Parce que mutu nyonso oyo afanda na Goma akopesa yo explication muke. Et puis image oyo bomoni yango tozwi yango na kati ya ndako. Asa si réellement que mutu wana yaki na Goma kozwa ba ofele azwaki biso lokola exemple kenga naza ofele yango azwaki nga na Goma. Akoko kozwa te image kuna na Goma ndenge azwaki biso ti ndenge toyo kozwa vol. Ayeko kozwa ka image tango tokomi awa na Kinshasa. Ata photo moko ya Goma aza nango te parce que mabele ya Goma na ya Kinshasa eza ndenge moko te. Na yebi ke yo yebi bien. Mabele na biso eza ndenge mosusu awa na oyo ya Kinshasa awa. Siko yo azwaki image ya kuna na Goma te kozwa ngo ka na Kinshasa. Et je crois qu'il serait mieux à l'accepter également ba autorisation parce que okoki ko bima na mutu kaka mutu na yo te ça dit ndeko kaka bo mutu oti na Goma kamba mo ozio bango parfait o tie bango na avion oyebo. Il y a des procédures o esengel ko kena commune kozwa ba document o ezali ko pesa autorisation comme autant yo responsable na bango po oya na bango awa na ba identité na biso nyonso aya ko prouver yango na média ke azwaki biso réellement na Goma. Vraiment naza na soni makasi bana ya Nzambe nyonso bolimbisanga parce que je t'ai utilisé manipulé na escroquerie oya kolobake non to sala ofelina to kotia yo cordon to sala église ti lelo église moko ezalaka te ofelina moko ezalaka te même bonge ya bana na Nzambe bazalaki kotinda ezosala masoki na ebite na nini na lingi kokota beaucoup plus te na vie privée ya moto par rapport ya ba makambo oyo nga na monaki. Mais je suis tellement désolé bana ya Nzambe bisika nyonso po olandanga bolimbisanga na komo na Yesu Masia que mabe oyo na okozongela ngo lisusu te. Je dois servir mon Dieu en vérité. Parce que lobby ou bien lobby mosus bokomona nga lisusu na ote ya awa peut-être na okote ya eloko eko sunga vina yo mais oko zaper ya ngomba la moko pourquoi omona ke moto oyo aza escroc omona ke na mutu moko bazo sala escroquerie ya kolia batombongo. Voilà pourquoi na liboso na bino ko s'excuser. Voilà, merci, je crois que le message est passé. On va pas beaucoup traîner parce que Zali Ndekwangai quand même assez répandu on a mabe oyo à Salaki. Alors, je crois, moi, Naotik et Laye, message, P, AP Sabiso va coordonner pour Nasuka. Et je crois, après Nasuka, on a une vidéo, surtout, il y a série, il y a escroquerie. Il y a Ndeko, Pachi Bomolo, Marambazali Kosala, oh, Batuazo, Lela, Ebele, Bazali Koela, Ebele. Moi, je le dis aujourd'hui, na tieka image oyo. Demain, na oisa la image ya condensé ya babilo ko batu ya potone babenga. Nous surtout na kosangisa on a otie la bino. Donc nazana besoin, je crois que ayebi comment m'atteindre. Il est temps aïba na ko réparer na batu oye a sali ba aventure. Merci beaucoup. Alors je crois que Ndeko Daniel biso tozo kabwana mais je te laisse message on s'exprimer na bandeko nyonso surtout bazali kolanda. Ba papa ba maman bazolanda yo. Et à la fin ceux qui même message on oki ko bandelango en Swahili. Batu wa kufata bajo kama ilikuwa nini mulifanya? Est-ce que vous le toka Goma réellement? Yé muta likubeba pa Kinshasa, batu yote bajui kama ni kitu gani? Sois clair envers les enfants de Dieu et je crois que abo bote biko na kufata na batakusame accent. Voilà pourquoi basali ya Nzambe bisika nyonso to bozolandanga tango mosusu okoti na video okwe na video oyo ozana kati ya makambo oyo. Et bien aimé, basali la Nzambe na escroquerie. La Bible dit que celui qui cherche à l'Éternel, qui sache que l'Éternel existe, il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Zambende a futaka, zambende a pambolaka.
nzambe azalaka matata mingi likolo ya baofele ntango okosa bato na nkombo ya baofele namonaka bamosusu meme na kati ya baropwe baoleka na bapanie bazoleka na mbongo na nkombo ya baofele bake na yango kolia. Bible ebisi biso ke mutu akotia mbanzi likolo ya ofele nzambe akotia mbanzi likolo na ye. Nzambe alingaka na bana bitike te. Peut-être ozosala makambo oyo ozokosa na nkombo ya bana bitike po basunga yo. Ndeko nanga bongola motema nzambe aza na posa na yo. Makambo soki ekomi ebele boye seki nzambe alingi asunga yo. Nzambe aza na posa ozongela ye. Après ici peut-être ekozala trop tard. Nataka nibaambie bamama yote ambao buko nanifuata, bakaka, banduku, benye bulitoa sadaka yenu, bulitoa mali yenu kwa sababu ya kusapoti, bulikuwa na waza kama vile ba ofelina moya iko kama ya Pashibo Molo, hakuna ofelina. Kitu hata moya haiko, musijisumbue kutoa sadaka yenu, kutuma mafranga yenu, na ninaomba mnisamee kwa yote ambao ilikuwa inapita. Munisamee kabisa na Mungu wa mbinguni anisamee. Hakuna siku tena naweza kuendelea kufanya hiki kitendo ya kusema nidanganye watu kwa jina ya waofele au kwa jina ya Mungu. Ni zambi kubwa sana mbele ya macho ya Mungu. Na unajua Kifaransa banasema une faute avouée est à moitié pardonnée. Nimeomba msamaha banduki yangu bote ambao bulisaidia, mulitoa mali yenu kwa sababu ya hiki ofelina kusema kama ka Pashibo Molo iko na ofelina ni bongo ana ofelina, na ile yote ilikuwa maimaji ambao ilikuwa monte. Asante sana, Mungu awabariki. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia.